Bolandaka la personnalité TV topesi bino bambote sike zwami bino love you guys bambote nanga na mama Doris Lema la personnalité esika zwanda biso na musika bambote na ye eza journaliste na bino Bilix de longue jambe la géante de Tchatcho na pesi bino ba bizu na bino ka ndenge zalaka babenga biso masoloka ya bandako ndenge zalaka kaka Bobo Sanam teko s'abonner, bo s'abonner à la chaîne Nabino la personnalité TV, bo s'abonner massivement mambo bien, ya bien ezali, ya kandi na ese bino to ko sala no musala, kaka ndenge bande musu basala ki biso pe to ko sala, ndenge bango basala musala kitoko, biso pe to ko sala bino musala ba critique tamne zo sala bien. To sala ndé bolobi, kande to mema kande bolobi. Eza ndenge nini to zaka na masolo kande babenga biso Mwana poto apesi biso confiance, abenga ki biso, apesi biso lupango na lobito tekelaye, comme ayebi la personnalité TV, ils allaient toujours na masolo kitoko, ils allaient toujours na mamba bien, le côté ils allaient vérité, abenga ki biso abi to tekelaye. Toza wa piboye toza na kati ya bibwa ba ozula biso environnement na biso, bomona isika wa pitozali. Toza na kati ya bibwa. O eza bibwa. Donc toza katena mangengenge bibwa toza donc pembeni na mangengenge donc obozomona eza environnement na biso bozomona kaka esika oyo eza lisu ndenge ezaka kala te esika oyo bato baosomba bato bazotonga kandi bozomona na bato basombi ba place makambo ezobongwa na kati ya bibwa kaka ndenge bozozwa ba image bato batongi courant eza ma eza quartier moko ekoko vraiment makasi bino mo bozwa ka bozomona ndenge ba fondation bato ngo ya toyeka na masolo ya nde toyebisi bino mwana ya poto apesi lupango ne mwana Paris alobi to tekela ye donc masolo lupango pesi makambu na yo makambu na yo toye mwana poto mwana Paris personnalité TV confiance bande bato bapesa confiance bazala na bango jamais déçu yepe ayaki ka na masolo ngo apesi biso confiance alobi bozwa lupango nanga botekela nga lupango na biso mwana poto apesi biso confiance lupango na biso yango na kati bomona nde ezali toza na kati ya lupango sikoyo donc lupango na biso yango ezali ezo mesurer 11 mètres sur 18 wana place bozomona bambou au place ezali awa place na telemi eza sika lopango na biso ebandi babi eza 11 mètres sur 18 donc so na tozwa 11 mètres biso po tolakisa ba mesurage eza 11 mètres tozokende mesure na biso yango oyo mesure na biso ya 11 mètres yango oyo mesure na biso tokomi na 11 mètres biso et ceux qui voient 11 mètres ceux qui voient déjà là voilà ok il faut tout la même mesure sur la caméra la biso à koyede à moitié ok 11 mètres na biso sur 18 quand on a sabino mesure to côté là on a boye pour kuneza moi mbeba moi ba bêtiser moi eza kuna to ça to lequel yawa donc le pont on a biso eza awa moi to comme vraiment tina suki était bilanga masango to moni baloni bien là et suki awa mesure na biso ngoyo na suki ke ti kuna place ba fleur wana ya boye modèle ba boye place et suki pour awa eza baloni ba masango to konyata te le pont on a biso yango wana to kende to sote bilanga bato très bien pour photo respecter yango le pont on a biso eza monene
administration loko donc ce qui kuna la place batie nzete wana ya courant là c'est ce qui mettre sur 18 heures. Il y a 2 chambres et salon. D'accord, on a fenêtre posée. En tout cas, bien. La fenêtre est posée. À tes portes, le locataire bazan à 4. Donc, tu évites de permettre de surtout côté à 4, je ne pense pas. But it's a nice house. Pour un côté, le locataire a foutu déjà $70. A foutu déjà $70. D'accord, 2 chambres et salon. Déjà vraiment. D'accord, on a belle. Ça dépend de la yomoko. Plafond au salé, mais ndaku na biso eza ndaku ya bien basala ngo vraiment kitoko ya muto afuta déjà $70 oyo aza kati locataire aza na kati afutela déjà toilette pesa yo moka ningo beta masolo na so on changer mode de toilette mais en tout cas environnement na biso bango eza trop bien, très bien. Ba voisin muzuri pe bazotonga koto déjà ministre stage to tangela bien bien za koto to na courant vraiment si courant l'équipe donc courant à la stable koto il y a 2 chambres salon. Il y a 2 chambres salon à Tongi pe ni na bien à vraiment clôture ni anda ko toko otali ba fenêtre na 3 fenêtres ko tu mi balé na boso moko monsieur eza na pembeni ba je ni massivement ndako vraiment avant d'ici par rapport à ba monsieur ça vraiment pavement ni assez anda ko ya kitoko mutaza na kati azo futa $70 masolo ngoyo si ma makam mboyindi abokoto mboyeza minene a ndaku yango yo a discuter ndaku na biso na 8000 a discuter ezaka likambo lisolo na yo moko na kolo ndaku biso na la personnalité TV to baka prix elengisa yo te okobeta lisolo yo moko na mukolo palais ye pa mwana poto bino bana poto bosola bino moko ensemble bobeta lisolo ko banga na yo prix te masolo ozala yo na ndako eza na 8000 mo bozwa palango eza 8000 babele vanda tala ngeza plat quartier na biso eza esika ya obunga te otambola mingi te okomi yango yo bana poto yango yo 8000 à discuter ndako na biso masolo 8000 à discuter bobeta mbote na bino bana Europe, Afrique, Asie
américaine, napesi bino bambote partout dans le monde. Et si kaka bolandaka la personnalité TV. Napesi bambote nanga na Mama Doris Lema, la personnalité fumu na bagaz et si kezwa mie napesi bambote belé. Eza bongo journaliste na bino Bilix la de longues jambes, la géante de Tchatcho. Napesi bino ba bisous et si kezwa mie bino. To sepeli mingi ko yoka ba remarque na bino ezo sala biso ba c'est bon. Bo pesa biso toujours confiance to kosa kaka ndenge bolobi to ke nango kaka bongo ndenge bolingeli. Ba encouragement na bino pe ezo sala biso ba sai ezo sala biso vraiment ba sai to ke nango toujours kaka ndenge bozo sepela to kosala tout bo sepela kaka ndenge ezo kende bongo. Donc to sepeli vraiment na ba encouragement na bino. Bobo sanate ko s'abonner la chaîne Nabino la personnalité TV, bo s'abonner vraiment massivement, bo s'abonner, bo partager vraiment et que ça la biso bien, bo ba j'aime Nabino ba j'aime Nabino ça vraiment bien, bobo sanakotia ba j'aime Nabino te. Toza piboye, toza nakatia Petro Congo, deka to ebse bino, ba la biso dans environnement na biso, bo environnement na biso, toza nakatia Petro Congo, Massina, Petro Congo. Donc, environnement, là, on va jouer la biso dans environnement, la biso. Beaucoup de ndenge ni Massina, ils ont mboka ya kala. Massina, ils ont mboka ya kala. Ba vie na biso ya kala, boaza ba poto boyebi Massina. Bino de boyebi Massina, Petro Congo. Bien, donc, Mobutu yebi Massina. Kabila le père yebi Massina, ils ont mboka ya lelote. Mboka ya kala. Ils ont quartier moko kitoko Petro Congo za la quartier a bien ils ont vraiment quartier kitoko ande to sebino to lobaki to sela bino tour de contrôle beaucoup mon a vraiment Kishasa mobimba to promettait bino na la personnalité TV toujours tour de contrôle les autres ma tour vous allez toujours brancher bo za brancher vraiment la chaîne Nabino ya la personnalité TV makambu eza koya ya kitoko bozo mo la environnement Nabino tout ça na kati ya Petro Congo. Petro Congo eza mboka mo kitoko ya kala kande tolobi wana Mobutu ayebi yango donc iso tobi Mobutu ayebi yango seke eza mboka kala ba vie na biso na poto boyebi Petro Congo ezala kamboka mo kitoko quartier moko elengi kitoko pe ka bozo mona wana bazo za environnement ndenge ezali donc toza vraiment non le na makadame ya so vraiment bazwe li bino ngo bien bomona ma ka réseau le kanango toza 6e parcelle na avenue toza poko ma awa soko zui moto en tout cas 2 minutes potalaka mboka kala mabele pe efanda ezate o butu te ozui kaka tout droit 6e parcelle toza wana place tozali awa na kati ka ndenge ezala babenga biso bozomona eza masolo ya lopango mwana Kishasa donc mwana mabele apesi biso confiance ka ndenge ezalaka apesi biso lopango dans bito tekela ye. Le pan on a besoin de besoin mon a au bazo de la bino image et ça le pan il y a 8 mètres sur 20. Oh ça li banda besoin mon a kande besoin zwana bomoni portail nde basali ya besoin zwaka image on ça 8 mètres sur 20 na kola sabino place le pan on a besoin zo banda le pan on a besoin banda bordure wana place na oza nazoya awa. Le pont de ce bandit awa esika wapi nazo telema awa le pont de ce bandit awa toujours le 8 mètres sur 20 le pont est 8 mètres sur 20 et bandit à place na telemi ti awa place nazo ya awa des places le pont na biso et suki a place na telemi esika wapi le pont na biso et suki. Quand on a besoin de portail, ils ont un portail, autre la sino libanda ne ezali, ils ont un terrassé. Ils ont Petro Congo, dans un système terrassé. Au portail nabiso, des basali, ils ont portail babeti en moi ndenge na bango na manzanza, mais bino mo bana poto bo batu mo boye ba masolo. Bo rotia na ndenge na bino portail yango yo, to rokota na kati po bomona makambo ngo eza ndenge ni na kati 8 mètres sur 20 ango eza ndenge ni na kati tokota na kati bomona masolo eza ndenge ni
tokoti na kati toza na kati ya lupango kande toyebisi bino tokoti na kati sikoyo mpo tolakisa bino bamesure yango ndenge nini ezali. Mesure na biso toyebisa bino eza 8 mètres sur 20 esika na telemi awa. Donc lupango eza awa mpo moyen tokende na bakwa nyonso eza te parceke bato bazali awa bafutelaka misala ezosalama. Donc tolakisa bino mesure kaka nde bozomona boye ebandi wana place na telemi nazokende. Mesure na biso ya 8 mètres sur 20 esuki awa. Donc deka bozomona wana tozwela bino ntina nsima bomona ndenge nini lopango ezali bomona bato bavandi bato bavandaka deja. Donc so otali mpe na ngambu kuna omona bavoisin muzuri. Donc eza likambo ya opesi makambo ozwi makambo bavoisin baza kuna bandako eza ya kitoko na pembeni eza quartier ya bandako evanda. Donc ton tozoloba boye bino mo bozwa vraiment image bozwa bino bavoisin so yo mo mpo mbi obete eloko moko ya kano esika oyo ekofanda parce que partout à tomoni na quartier au bandako kaka ya kitoko bino mo boyebi quartier Petro Congo. Petro Congo eza quartier ya Kalamasi na Petro Congo eza ba quartier ya Mobutu. Donc boyebi bino mo masolo bozozwa kaka image yango nde nini ezaleli. Donc lupango na biso nde tolobi eza 8 mètres sur 20 tola sabino na sima parce que so tobi to sala contour awa bato bavandaka baya pe na misala baosala moyen to déranger trop penza ezate tozozola bino sima botala sima lupango nde ezali na si caméra na biso déjà Christian bazozola biso déjà image ya lupango yango ndenge nini ezali. Donc azozola biso déjà monene na lupango 8 mètres sur 20 ndenge nini 8 mètres sur 20 na biso ezali. Oh eza masolo opesi makambo ozwi na yo makambo awa eza masolo kaka yo pesa makambo ozwa makambo na poto bino bozomona tozokende na nsima ya lupango na biso ndeka nazokende wana toza deja na nsima na bango eza kaka mopanzi moko awa eza nsima deja eza nsima batoilette na bango deja eza bana na batoilette na bango ezali. Donc kuna eza mwa moke kaka me tokosala tout to laksaka quand même si mango eza kutu ya retourner parce que il faut kokota esuboye. Donc la toilette ezali tina suka kuna. Donc o eza simanda place na telemi ti na suka kuna ba toilette eza moi bien ezo dépendre na yo moko lokwa bino bana poto bino boza matama solo boyebi ndeni bo sala mamba toilette wana bo nde bo bongo lango. Donc toza déjà ndeka tolobaki tona sima tozo kende poto la samno ndako na biso kaka ndenge tolobi 8 mètres na biso sur 20 mesurage wana yangwana eza lupango bomoni sima lupango oyo eza lupango eza na courant nango et puis quartier Petro Congo esika toza bazala toujours na courant na bango eza normal comme d'habitude courant kenda na Congo mais so courant ezali na minute so courant eza baza na mai na bango mai kutu Petro Congo. Donc boyebi eza quartier ya Mobutu ezangaka mai te courant ezangaka te mai kendaka nango partout na Kinshasa courant kendaka partout mais ezangaka te so courant zongi eye. Donc eza quartier moko oyo bino mo boyebi ke eza quartier ya kala ba quartier mo stable ya kine. Donc so mwana kine obia ovanda na Petro Congo ndako na biso toyese bino eza ndako ya 3 chambres salon. Ndako eza ndako na biso yango oyo ndeka baozula bino na image ndako wana bomoni eza ndako ya 2 chambres salon. Ba locataire baza déjà na kati bafutela bavanda déjà eza ndako ya 2 chambres salon. Prix na yango ezali 50 000 à discuter. Ezali kamba yo moko na mukolo ndako epa na biso opesi makambo zui makambo yango yo ndako yango yo 50 000 à discuter. Eza 2 chambres salon yo moko kaka ndeko quand on baki ndako ezali 2 chambres salon prix nango eza na 50 000 à discuter. Boya bana poto bino mo boyebi masolo ndenge kendaka bino bato bobongise loko bino bato bopesa ngo valeur 50 000 à discuter. Prix yango wana lisolo yo na kolondaku yo moko na ye kolondaku opesi makambo zui makambo na yo biso ezala opesi makambo zui makambo benga mukolondaku yo moko numéro na biso ezo affiché soki bengi na numéro wana yo moko osola na mukolondaku okosola na bokosola kitoko pesa makambo na yo ozwande
makambo tobai na bino déjà ndako na biso eza na Petro Congo eza quartier ya Mobutu ayebi quartier oyo même Kasavubu ayebi eza ba quartier ya kala ba quartier ya pamba te so mutavana na Petro Congo avanda bisika kitoko ndako tokomi na suka ya émission na biso tozopesa bambote na Mama Doris Lema la personnalité na sima caméra episode ya kibongo Christian Swagger wana tomonani na mikolo ekoya. Goodbye next week, bye.